eloko na koloba edino image film we continue kaka frapper bango na film edino image eloko na osenga yo chicoter bango edino image Panza Sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image ouais donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture la chose allée de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundono te. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, edino image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les toujours dans la colis, tous les fret dans conteneur, le fret maritime, dans les fret aériens ou tout dans l'avion. Tout dans la petite colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, au salle maramio sur la kin, la ndenge et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, au jus l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses. Mbote mingi na balandi ya www.panza sango ya Congo, autrement dit Panza Sango Bilili. Vraiment yambo ya kobanda masolo na ngai boyebi ke na pesa mbote na baye basungaka www.panza sango ya Congo moralement et financièrement. Vraiment kobanda na Tubingoi, président Tubingoi, vraiment ya sungaka Panza Sango ya Congo financièrement et moralement. Azaye mokote ka sazaka pena Patrick Malouavengi balobi sponsor propre, mon frère Patrick Malouavengi Oyo azala kananga na pasi na bisengo. Patrick Malouavengi babi agence yabe moko Global Express. Global Express zabongo na 25 rue Léon na Château Rouge, oko kitape na métro Marcadet, oko na 25 rue Léon, oko kitape na métro Barbès, oko na 25 rue Léon. Vraiment Chouchou Natati là aussi asungaka edino image. Chouchou Natati là vraiment bah bon séjour place au ali naïbi keso zongi vraiment edino image na posa na yo omonana Chouchou Natati là ndenge ezala kaka e Claude Lukeba Kweno babi Switzerland babi parisien kangi masolo na Suisse hein. Claude Lukeba Kweno azapena edino image longo toujours na soutien des ezala kaka babi eloba longo Vero Mangoi zanga lombongo mezana na bato bazala pembe nanga basungaka edino image bazali toujours ba Claude Lukeba Kweno ba ali ba MK Muswahili Maman na Benji Parmoni
Chelsea et Presley Bazali aussi basunga toujours dit nos images de près de loin. Étoile d'amour babi wana siko to comme tanga siko bana ya Panza Sango ya Congo, étoile d'amour top modèle des médias, top modèle des médias. Étoile diamant taillé, étoile d'amour diamant taillé bana Panza Sango ya Congo, vraiment félicitations dans la moi bien. Vraiment mingi olobiate sango na memela bino lelo zaka sango ya champion Machuda Lingoli. Banda sport ajide banda na kisasa. Jubilé na ngone salamati. Mais yeyo botala yeyo premier judoka oyo azuli kanisi ya kosala jubilé na Congo RDC champion Machuda Lingoli imbattable akanga mokili akanga RD Congo akanga Kinshasa akanga Congo o to bengi Zaire ancien Zaire yakanga yango andimama mokili ndima ye yo boya yo nani et puis asala asape na bilembo na ye oyo asala atika bilembo Maître Machuda champion du Congo vraiment likanisine yango yo bomona. Alors ezape exemple à suivre na bande comme susu oyo omonike osali mingi tikela pe baninga ndenge mele ndenge nokolia salobaka pusana ka to vanda. Alors champion Machuda ya monike tango na ekoki parce que abandi yango longtemps abandi yango musika yango asala ke azo pusana na ye po baleki pe bazo esika edino image elona osenga yo chikote bango edino image Panza Sango ya Congo edino image edino image. Bonjour Maître Machuda. Bonjour edino image na sepeli ko emonao na sepeli ko ya. Merci maestro champion Maître Machuda tant le Maître Machuda boyebi qui est Maître Machuda asali ebele na monde judo ba champion ebele boyebi vraiment azana message à kopesa bino balandi ya Panza Sango ya Congo et puis na ba nyonso balingaka Maître Machuda sango ni mebiso mko lelo sango na memeli bino na mko lelo pona za en plein préparatif ya jubilé na ngai pour nasaki judo na bundi judo makasi mais na comme na moment c'est qu'il faut na déposer kimono na cause ka te kimono na kena tika on na chambre non na ko remettre kimono pa ba grand maître na Congo ya on na na kini na zongi pour na se préparer encore na zonga pour na suite fin ya jubilé. Maître Machuda na bandi ajo salango eza nanu mingi te ya ko déposer kimono surtout tali bien Maître Machuda tana zomuna zana no elenge ya naza elenge mais na bandi compétition moi na moké na bandi compétition trop jeune avec très jeune na geda na bandi compétition na ngai ti na bundi trop ko bunda no trop yango sengi ke Maître Machuda déposer kimono oui ko bunda na nga trop tellement ba jeune pe baye donc faut natique espace pas ba jeune ba continuer le quoi na longwe na monde de compétition donc on a kosa jubilé na ngai oui koka moi étoile d'amour de longues jambes top modèle bana Panza Sango ya Congo diamant taillé ozo ka Maître Machuda bundi trop po abandaki judo na aja muke alobi lelo pe atika espace na baleki o bazo ya sima bavanda vraiment na habité so bino ozana ngo d'accord mais Maître Machuda nena yeba sport na bandango ndenge nini sport na nga na bandi yango na pépinière à judo na Matonge na Bolia na balabala après ba place ba ko découvrir ngai na ba grand maître ba maître Ajax ba maître Ifabok Bokomba ba grand maître ti ba memenga na Geda na défendre drapeau Geda ti na suka nande na ko longwa Geda na ko sala club na nga Kodokan. Maître Machuda bani na Geda ti ayo ko sala club na Kodokan. Parmi ba club na Congo na biso na yo ko suivant Geda est-ce que tout de l'année bien yango ni zaka meilleur club ya judo ou ezaka ke bopé sango valeur na te Geda est un meilleur club ya Congo pour le premier championnat national à l'époque à Zaïre Geda mutazwaki yango deux premiers judoka bakenda na Jeux olympiques na Californie baza ba judoka Geda Maître Samu Zurombo na Maître Shora Disasi
Donc Geda et Zaki Blagti. So l'équipe na Geda il faut être champion. Et puis so Geda est na classement donc ils a Blagti. So bandimo matana classement Geda c'est que ha au lieu que tondi. Maître Machuda, champion Machuda, Lengole, en tout cas, émission c'est Sengo, c'est plaisir, Mbaliboso na champion Machuda. Mais bien que Mbaliboso pour le émission, hein. Mbaliboso na le c'est la première fois na le émission na makambo judo et puis première fois na le émission na le émission té. Mais nandimi invitation et dit une image pour na monia za émission très bien, très propre et on andimi na le émission na. Pour sinon na le trop na trop TVT. Maître Machuda Lengole, ça fait combien de temps en Europe? Parce que tu as dit qu'ils sont en Europe, mais tout le monde a roté. Mon a raté, puis na oumeli mingi na poto, mais na mon a raté. Na toujours na tika espace pour la jeune, mais la jeune baby qui est l'imbattable, Chuda Lengole, na toujours. L'imbattable, tout ça l'imbattable, tu l'as bon, tu as appelé l'imbattable Lengole. Il y a seulement là. Oui, pour ngana ça espoir na nga. Chura c'est mon ami mais il est pas ça espoir na discipline na e ngape na ça espoir na discipline na ngai. Voilà, c'est ça. Babi vraiment c'est ngomingi parce que champion Machuda a reconnaître Chura Mboma maître Chura parce que discipline et ça discipline à discipline. So bengami imbattable peut-être au betama na mti yangote. Au betama mais au sala pe ba exploit belé. Pour quand on dit un imbattable, donc à Salaba Espoir, pour ngana qui na obuna na banda premier combat 7e combat na bundango. Donc na zakana soma compétition te pour na yebi compétition pena na yeba kiango. Donc na yeba compétition net poche na ngai. Donc c'est ça. Esprit à compétition pena na zaki na ngo pi na olongola. Esprit na nga compétition na zo latsa on pas ba jeune na ko encadrer. C'est des grands champions. Hein? Il y a solo là. C'est des grands champions. Roboudé bango tepo misa ba petit ba balondo B50 ba Far West ba Manix ba Manix Maître Mani donc na bimisa ba grand champion ka Maître Manix au début ka Maître Manix donc on est ba Evre on a la bête la ratolo c'est des grands des Gigis des non des Kimbembi donc ça c'est des grands judoka donc ba ça ba Evre na ngai donc ba Evre na ngai encadré ba on a geda baza biloko ngana o lakisa ba on ke compétition za boy. C'est des grands judoka. Donc au boy ba on jamais. Merci Balandator W pendant ça on Congo pour comprendre qui est champion Machuda, qui est maître Machuda vraiment tango sa jubilé pour asali mingi. Botalaka N-man, Manix. N-man. Totangiga moko déjà o tobi N-man. Manix, Bouibi, maître Manix, qui est maître Manix, mais Aouti quand même, Azaki encadré quand même pas à maître Machuda. Vraiment, félicitations. Merci. Vraiment, félicitations. Obi, grandeur na yo, ngana yeba ngote, mais na yebi on lelo. Merci de l'image, na sali belé. Na sali belé, ton avant d'abord, na otala ba onako. Faut n'a pas ça dans espace. Grand maître Melama. Et on m'a nga trotté. Pour ba petit ba na terrain partout dans le monde. Petit ba na terrain donc le roi ba na terrain faut ne pas savoir espace na bango na ko bloquer carte ngai non na ke na retraite sali jubilé na tel encadreur dommage OK on avant l'âge te na ke avant l'âge te pour na bunda ki avant l'âge na bundi trop na continue classement tant mais la kacho morabate mettre Guilhem Mutombo pas sur l'anda na mincho Guilhem Mutombo auto le kasiko apeso mbote. Merci Guilhem Mutombo, na CP la mbote na yo. Merci beaucoup. Mbote Guilhem Mutombo. Merci champion. Ça a plaisir moko vraiment. Peut-être comme on a boilanzela na sous-estima kayo na ebiga ke champion Machuda mais non na mona penda ba Evra champion ti parce que nga kini penda lem suna kima ki on mamuke. Vraiment tant otangelanga déjà maître Manix. Na pesio penza na pesio ba chapeau ebele parce que na micho na zo ba maître Manix na micho Londo B50 toujours na sima fali poupa le président des présidents il pas au chapeau na magamba jubilé Balondo B50 azawana donc na ba élément o ngala laxi ba Far West de Kindar ba Far West ba kufa ba kenda mabele nzamba ba bantela bango place bazakuna donc na zaina ba judoka ebele
ebele ba Sampake, ba Balondo, ba Dekin, dans na ba judoka ebele. Tant on le belo ebele on a la ba musala. Et puis na bunisa ba en compétition, c'est des grands judoka on a formé. Pour mon grand judoka, na bunda premier combat, tina 7e combat. Et puis na o gagné so moni combat na keti na ba 5-6 minutes, yeba ke na pour la combat na. Vous avez dit que la minute. On a bête na seconde. So monika combat na yeke na ba 2-3 minutes, yeba ke na perdre combat. Pour na ngezai bon. Ngai muta ba seconde. 3-4-30 secondes na beti pon makambo si na bibi na public. Bon on va le mettre abi 3-4 secondes na beti pon. Et bon yo. Beta pe le mettre Matsuda ça bien hein. Et dit dans l'image, et là on senga yo. Chicoté bango. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino Image. Edino Image. Na bandi balandi ya Panza Sango ya Congo, étoile d'amour, MK Muswahili, toi la mboka na yo na Savini si Orge Awato sur la maître Matsuda, champion Matsuda. Vraiment a biso programme na ye pour balobi banda sport à judo banda. Jibila judoka ne salamati mais na Congo. Ata maître monte na sala jubilé mais maître Matsuda a joué le kanisi ya kusala jubilé na ye vraiment botala ils a bien organisé yango yo programme ni so ya liawa ils a bien programmé les aboué maître Matsuda il a bien programmé alors maître Matsuda na bi ke kusala jubilé et senga ka ba fortune ba mbongo belé banini siko nena ba qui est derrière toi naza mutabatu D'abord les qualifications les gens qui ont nini mettre Matsuda asala jubilé soki na mboka na biso Congo yango na ne salamate mais mettre Matsuda andimi asala jubilé les qualifications na pesa ki on a souffla ko idée on na zo ngaso na lali na mona maka na bia mais na tikipe compétition na ko tika compétition boyete ba faut ba sepela ata pour une fois na sepeli sabato na tapis pour battre na posa na tika ba on a tapis ba na susi bazon ba mona ngata mokolo mo isu na tapis ah na poto wa to va na poto wa au sala rapé moi masanongo na Paris na saka sur trop judoté pour na boulot l'équipe makasi pour na maçon coffrère na tonga ba immeuble à Milai un grand maçon coffrère vrai boisier qualifié donc tant penda que na komunda compétition na poto ne bande na au sala ngo na ke na ba Suisse na bundi mo ke na Suisse et puis tant na zongi France mais na ko tika ngo boye te kai tika la boya on a bi bon il faut na que honorer ba to ba salanga ba grand maître na sala jubilé reconnaissance ba grand maître il faut na se pelisa bango ba yamba ngai na to fêter na ba grand maître to mona bénédiction ba pesa ki yo zongi sila bango pe yango bango po ba luka moto ba opesa voilà pour ba grand maître bazano en vie faut to honorer bango tant bazan en vie. Merci champion Matsuda, merci maître Matsuda, vraiment ezarande boye reconnaissance na mokili ezamala mingi champion vraiment toko tasiko mingi na sujet na biso ya jubilé likanisi yango to baneja ko totaka ki on déjà mais ngam na mega ko dévier mo mki siko likanisi yango kanisi eza bien le jubilé na o banda yango le 22 juillet na o quitter Paris Paris nazo kitango le 14 juillet na o zavo la butu na okoma le 14 juillet na komi le 15 na tongo na Kini na bandi carnaval wana na Kini carnaval ya ville tout ya Kinshasa ba on na mettre Matsuda sous na carnaval après finalement to reçu sa carnaval na matonge pa na biso na bolia na siège siège à Geda siège ya Kodokan après vendredi une semaine après le 21 toza na dépôt de fleurs ya ba grand maître nanga o nazaïté ba kufa ba kenda mabele donc au déposer ba fleurs na ba cimetière na bango après dimanche samedi le 22 maître azongi sous na tapis après tapis na sali carnaval nazongi na tapis ba to ba kata ba sali programme tout ezali wana programme yali après wana toza na verre de vin moi na suka na sala bibi play na victoire wana ça les a en place to kabola vena ba grand maître. Merci pour le programme au pe sabiso mais nena ba siko simana yo pour na bike ko louer ba salle wana so mbongo
kosala ba organisation nyonso oyo ozopesa biso programme eza mbongo na kokende na Kinshasa eza pe mbongo. Alors pona kolesa bato wana nyonso ba grand maître wana otangi na bakombo wana na salle oyo zui wana munene wana, est-ce que simana yo oza na bato oyo balandi na baotsa maboko to ezaka ke mbongo ba frère na yo moko batama bazanga raté bato baosunga pe baali bato basunginga baali tokoyeba bakombo na bango soki okoloba soki ko déranger ote. Oui, bato basunginga président JB Mpiana. Président JB Mpiana ka moko wa souverain le président des présidents asungi ngai na président Fali Poupa bato basungi nga na no coup de pouce bango wana sikolela ba relation na bango na Poupa sungo bazo bandi ma charge à munene ndengwana jubilé. Quand on dit jubilé, peut-être beaucoup zo appelle stade des martyrs. Mais ça de l'autre eza imika eza à peu près ndenge moko na imika ko teleka stade des martyrs à basket et les kango mais na zu imika déjà c'est bon, autorisation en ville c'est bon. Donc président Jiba sungi ngai Fali Poupa sungi ngai bamsu bazo sunga ngai bazali. Mais bato basungi nga penda bango. Est-ce que vous contactez Patrick Maloavengi Global Express? Non, on a contacté été sur une opportunité na contacter et aux bien pour matériel la ngata moi 5 6 banderoles na compte Patrick Maloavengi 6 banderoles ba mona que Patrick Global Express appuie les jubilés de maître Machuda à Kinshasa même 5 6 banderoles nazo senga déjà présent merci Patrick na aide au songa maître Machuda. Bon maman Gisèle Iloni et restaurant na biso ya Lobala maman Gisèle ya rolambela ba judoka na Kinshasa balia loboko. Oui makambo ko masho maman Gisèle oki champion lobby fo kini OK lambela ba judoka bongo lilobani loba étoile d'amour top modèle après sangata 10 chemises na la arbitre ba chemise à pembe pour arbitre judo balata kitoko baza propre na jour wana et au ça peu bien ba moni penda que non mère pas cotisaki na makamba judo et diamata paza côté ko bongsa sale diamata de bunde sio yebi kaka yoko tinda manda pour na maître et au sunga maître na makambo tout mais toujours bino mon boyebi mais makambo za bien le président JB avec Fali Poupa le président Fali Poupa déjà ba na poids pour y aller tozo bagaré kaka na ministre na biso des étrangers monsieur Emmanuel Ilunga ministre des étrangers yepé pour y aller pour na billet ba judoka oyo toke na bango partie Europe na sala démarche pas honorable Emmanuel Ilunga nazo zela ba débloquer ce qui est situation pour fona que na quelques judoka na me ba on a ça ba judoka on tokoyeba kombo to eza no secret eza secret pour ba judoka bazé belé mais na OK na ba judoka na OK na ba on ça et puis na ozonga na ba on poto pour baza ba judoka ba vanda na poto ba yo tia lembata be chuda lengo le poids masalanga Henri Njube maître Njube maître Kalume bino boyebi bino boza ya ngai babi judo ko ya te drapeau judo ko ya jamais pour kodokan c'est ma konga bibotu banjube milangi. Merci beaucoup. Merci imbattable Lengole, imbattable Machuda Lengole toujours Claude Lukebakwelo na Suisse Perzolanda yo apeso bambote mingi ye koto wana albaki azo ya Paris ce ko kutana ye pesa bien Lukebakwelo Claude Claude na osepela pena na ozelo pena pour dimanche tozana samedi tozana entraînement na ATT na Pajol wana tozana entraînement wana après wana c'est sur luka to vanda na ba massa pour stratégie toujours stratégie faut ça là. Ok, na mettre Claude stratégie il faut ça là pour judo biso to bundaki il faut to rééduquer ba petit to rééduquer ba petit pour yo na taper au rééduquer il faut vendre libanda pour ça au bando tala ba petit au bando laksa bango isa boy pour yo mon na kata tapi pour nga na zai na tapi na omi mona na ngai après ne makamsi ya kamela lelo il faut tala ba petit encadrer ba yo pe ba encadrer ki yo je peux encadrer pour ça va payer moi chance faut que ça paye bon chance ou encadrer bango c'est ça mission ngana na ngwana
Donc na micho champion yo ko tika la nuka encadreur ou encadrer nuka ba petit na club hein. Na encadrer ba petit na niveau national pour na funa chapwa na bato ba cadrer ngai. Il faut na lukat fédération judo congolais et mataliboso et puis l'association chinoise ya Kinshasa ya judo il faut te tchango coup de pouce pour te uta to ba judo ka ville à Kinshasa donc faut to ko tika judo qui ça bongote faut to tia judo qui ça poids et puis to tia judo Congo poids. Merci champion tokomo chité na suka masolo na biso pour lelo na kosenga na yo dernier mot. Pour nabi que tous en émission munene tous là na plateau. Alors champion dernier mot pour to kabona biso na baine so balingaka yo na bae ba soutenir yo na yebikaka wa mutamokilya. Dernier mot na ngai ezali judo eza universel. Judo eza universel donc partout judo yali. Nana ba masala nga ba collègue nanga ya Barumbu, ya Geda, ya Centraki, ya Bandal, ya Nini, ya Kitambo, ya Despe, Ikaji, Bandalika, Mengiringiri, Matete, Gaulois, tout bajidoka ya Seka, bajidoka tout ya Kisasa. Na kosenga bango ba soutenir eloko yo, eze eloko na bango. Jubilé za ya bango, eza ya bajidoka. Donc na osenga Kisasa eza derrière jubilé oyo po oleka bien na ebi ke oleka bien pour nazali na kin na auto zonga le 7 awa na beti 17 jours na kin il bien bien préparation tout na futi basal biloko tout naza toujours na préparation bureau eza kuna peso sala donc tozo bagarre kaka yo makamba ndenge yali mais et okende bien présent jibempi na ali président Jibem Pianali na président Fali Poupa. Donc bango baza pona ngai ngapena pona bango. Siko pona président Jibem Pianana président Fali Poupa. Ozan loba loba pona bango te. Na sengi bango déjà ba merci beaucoup d'avance. Et puis là on a ngena loba na petit mo na monya zo loba loba na TV trop petit mo boye. On a nisoso wana zo loba na TV la Tibere rouge. Afinga ki président Fali. Petit rapport à la Bénin tout mon moko combattant moko ya azota Bénin rouge ya Londres. Yona te ozoloba. Petit wana atuna ba masa nga ba baina banani tout. Ya osala petit ngai a osala président Fali et le côté. A osala et le côté. Pourtant tozala na Kisasa toyeba ki était. Même Fali to tiki ba mi balé a Robert Fali mouvement ko yate. Ya solo ozobana. Robert Fali te. Mais ya le bien za combattant aza mbila d'abord, agi mbila. Soto tikeli bango bagarre a Robert Fali te. Soto tikeli bino na Fali o Robert a été. Mais le roi promettait que Obomae o Robert était. Et puis to tikela bino mbale na bagarre. To panjasele ke Robert na yo na ye propre mutakota te. Bon, il y a un ébisso propre, mutakotate. C'est pas grave, mais peut-être ça les loroté, mais il va dire qu'à sa présence ça les loroté, mais le royaume monique au Bomanoye, c'est pas grave. Faut y bar attendre aux lobana TV l'onyo lobana au lobate. Yum to bandi combat et puis na canal musique ils ont en poto. Wana elobi champion Machuda azala kanda peut-être très beau comprendre elobi yango yem ta lobi yango zanga item dans lobi yango yem ta lobi yango alors balanda 3W pendant sangwa Congo vraiment to comme na suka masolo na biso wana ki champion Machuda a préparé grand jubilé na monde de judo na Congo na salamati mais yé azo salango azo fungula ouverture il y a jubilé vraiment champion mingi rolobeate moi bambote na bato balingaka yo na oyo lingaka mingi. Mbote na bato bazosunga mouvement, mbote na président et organisation AIK Anakini, mbote na Rodi, mbote na bato tout au bazo encadrer organisation ba président Yale, ba président beaucoup bazawana bazosunga ngai, mbote na yemoko le président Bikindu, le premier président Geda.
mbote na fondation Bikindu Bik mbote belé na grande sœur na ngai na ba grande sœur na ngatu ba na Afrique na sepeli mingi mbote mais kala tete ozana bakin mbote na bajidoka na nga kodokan mbote na bajidoka na nga ya Kisasa tout ponga na jidoka ya mutute na koma jidoka ya mboka ya Congo. Merci. Merci. C'était champion Machuda Lengole l'imbattable au Boebi au Mokili Endima au Kini Endima Congo Endima. Vraiment tout si na biso entretien naye juste yaki ezaki kaka programme ya jubilé naye eza na JE awa o ne so amoni ke asa sportif ya motema malamu akene ko soutenir ndeko naye champion Machuda Lengole. Vraiment na succès mission na ngai na opesa mbote na baine so balingaka ngai bosungaka pe ngai bienvenue Vangasele balobi Donatella ezandeyo Guerin Kiabi Fofo Zadior Jeune Patou ndezala kaka Antidote ba forme Alain Kazadi vraiment Kalbo ya ba Kalbor ndezala kaka na opesa bino mambote na part ya Edino Image Prudent Sembangi Kokoso ndezala kaka Cartouche Katanga aussi na peso mambote peso za Jonas Kalambai aussi na peso mbote Jete Mulamba aussi na cadre vraiment Claude Lukeba Kweno na kata Suisse babi promesse nangana yo yebi kaka Claude Lukeba Kweno babi Switzerland akangi masolo babi ezande yo vraiment Karine K ya double K et MK Muswahili na kozanga kobosa na ote peso zali mama na Parmo Benji et Njoube et Maître Kalala ba compagnon de la révolution ba on to kolina bango na makamba jido oyo Henri Njoube c'est mon ami d'enfance ti lelo to zala naye na Maître Kalala toujours na batika ngate baza ba compagnateur ya idée oyo ya jubilé ya on a salué ba on a kitoko bala mai bino mo boyebi bendele koyate merci. Si Maître Nzoube Maréchal Nzoube omoni champion lengo la peso bambote vraiment lingaka yo bande mission bandaki kombo liboso tangaki na monoroneza ki ayo vraiment ozaka penza yaye et Ngambe Makumba aussi Maître Dadi Bakoyene Maître Bigis Maître Sedayoka Bose Belé Turambo imbattable Kifle maboko mabe vraiment boza ebele ba mettre onga lingaka na linga bino nyoso ba mettre Kamango boza ebele champion akotanga ba Congo Sud parce que boza ebele ngana miki utanga oyo na ko utanga vraiment boza toujours branché na www.pandasangoyakongo bo s'abonner boko taka chaîne na bino site na bino asika site kanga masolo na Paris ozo mema musala na ndenge ya propre na ndenge ya polémique te ta to solo le polémique te to solo lika conseil to solo lika ke champion Machuda vraiment bon rester toujours branché na www.pandasangoyakongo ser Nisha Lutumba exotique kangi masolo na virus Tion super du quartier vraiment na tikyo personnali ser na biso ya maman na biso di José la marraine aussi vraiment na obosa na raote personnali botika la malamu boza toujours connecté pe abonné na www.pandasangoyakongo check eloko na koloba Edino Image film we continue kaka frapper bango na film Edino Image elo na osenga yo chikote bango Edino Image Pandasangoyakongo Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image